Ah, bébé aime, et toi, une mélodie. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji. L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 200. L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SRL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SRL, votre agence de proximité. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino esengo mingi ya kolakisa lupango oyo eza liboso na biso awa na Macadam place batol ya bleu tozomona na mutuka na kati ya lupango. Donc tolakisaka boye ezalaka mpona kolakisa ke toza na Macadam. Bon tokita na on se tokota na lupango bon tozonga. Voilà donc awa tokiti na se Macadam oyo totalaki na ndenga likolo yango. Donc awa dès le départ toza na commune ya Ngaliema, quartier Mama Emo, sur l'avenue Mama Emo. Donc voilà place tozaleli. Donc toi na Prince Toyota lupango oyo eza na Macadam. Lupango oyo eza na dimension ya 12 mètres et demi sur 21. Donc dimension eza 12 mètres et demi sur 21. Eza na Prince. Toi na 3 maisons commerciales, eza na 2 appartements na kati. Donc torokota na kati torotala. Mais awa pona batu ba habité na lobaki ke toza na commune ya Ngaliema, toza na quartier Mama Emo, avenue Mama Emo Macadam. Donc Macadam oyo euti na saut des moutons. Okoyi koyela nzela ya mai pompage, tout comme pe okoyi koyela nzela ya des écuries DGC. Donc oza na des entrées, des sorties, wana Prince. Donc tokota sko na kati ya lupango to découvrir lupango ndenge bandako ezali. Voilà, donc awa tokotisko na kati ndena lobaki que toza na des appartements. Appartement ya liboso yango eza en face na biso total biso. Eza place gris eza kofongwama. Aza 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Torokota na kati appartement total nan. Avant to mata sous likolo. Voilà, donc awa toza na kati appartement où il y a 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Tala design ndako eza na yango. Donc ndako oyo mutatongaki yango na bagu ya solo. Donc asalaki vraiment que non ndako ezala ndako.
Donc yango yo, mais l'homme propose des dispose tozoteka yango. Donc voilà un peu. Ndako eza 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Torokota tina ba cuisine totale idendenge ezali. Donc lupango ezana nde tolobaki 2 appartements. Appartement mosusu wana locataire azali, mais torokende quand même tomona yango parce que otolaki ça appartement ya munene ya 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Oyo ezana image oyo ya propre boy. Donc ndako vraiment etongamaki na idée ya bien. Bomoni cuisine eza munene, tomoni salon. Bon, to maintenant likolo po tota na ndenga likolo. Voilà, donc awa tozongi su na ndenga likolo pona ko décortiquer lisusu une fois à part lupango ndenge ezali. Donc tomoni na se tomati su likolo tomoni macadam yango wana ndako yango yo. Donc largeur aza 12 mètres et demi, longueur aza 21 mètres. Batol ya bleu wana eza na 2 appartements. Batol o eza pembeni na portail eza ba maison commerciale. Donc ba appartement yango wana liboso na biso. On a droite na biso awa eza ba maison commerciale. Maison commerciale yango eza misato. Donc 3 maisons commerciales, 2 appartements. Donc le revenu mensuel il y a lupango oyo eza na $850. $850 américains. Donc toche yango $140,000 à discuter. Donc lupango eza na $140,000 à discuter. Donc awa to bimi na makadam pour bozwa pe image na idée ya ndenge quartier quand même ezaleli. Donc bomoni liboso na biso awa eza immeuble ou eza pe na ba appartement yango ya chocolat. Donc to kiti sikoyo po to mona pe. Donc ba partie mso lupango ndenge ezali nde tolobaki awa tololakisaki appartement o eza liboso eza 2 chambres. Siko porte ya porte o ekoti na gauche. Donc porte o apembe eza liboso na biso eza toilette visiteur na cabine à courant. Bon, place batandi ba rideau awa o to mona biso na awa place to telemi awa eza entrée ya porte ya ndako ya une chambre, salon, cuisine, salle de bain. Donc yango liboso na biso moi to kita na se ezalaki te parce que mutu oyo azo louer wana azati. Donc azati akenda déplacer ki akenda ki musala tout ça. Moi moni eza na gris, bon mon porte eza wana donc eza fermé mais eza très propre. Donc eza une chambre, salon, cuisine, salle de bain. Donc voilà un peu le ligné to décortiquer ndako. Donc $140,000 à discuter légèrement. Voilà un peu prix en wana. Donc tout le monde a ni na ba obaroza intérêt.